Bazongi makolo. Tourna le combat, tu es tiré dans ma belle dégo. Alors, pourquoi ça t'arrête? Le secrétaire permanent. Ah ouais. Ok, Yandina. Vraiment. Topeti Mamogo Makasi. Yandina, ok. Yandina. Ouais. Parti de tous les anges, les pères perdus, il va partir du peuple pour la reconstruction et la réconciliation. Unité les progrès, mais ça les fait perdre. Unissons-nous tous ensemble dans la démocratie.
Directeur de cabinet du chef de l'État, camarade secrétaire permanent adjoint, camarade secrétaire exécutif national. Merci. Merci. Kabila, viva! Merci beaucoup amis internautes de www Vérité Universelle TV. Nous sommes là à la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Limete, précisément pour cette occasion d'installation de base de Moamba de la part de PPRD. Là vous avez remarqué, il y a pas mal d'engouement de la population qui est venue répondre au grand nombre. Vous avez remarqué la présence de celui que j'appelle l'icône de Ngaba Jean-Marie Mboma et aujourd'hui nommé l'icône de Moamba. Nous sommes là avec le président Jean-Marie Mboma. Mbote président. Mbote Junior. Mbote Junior. Mais président, stratégie à Bozouangwa, Nicolas Transco. Junior. Yo ebi. Kolo stratégie ezaka Jean-Marie Mboma. Kolo peuple ezaka Jean-Marie Mboma. Jean-Marie Mboma muto amesana kozala. Mwana musala ya petit peuple. Nazana esengo Junior ya makasi lelo pono komona mokonzi ya mboka azwa d'abord ye moko le devant ya PPRD alongwa initiateur akomi lelo président national ya PPRD. Alors biso tolobaki yayi toujours les injustices. Vaut mieux mokonzi ya mboka ye moko azwa eloko. Parti oyo eza parti du peuple, eza parti ya ba cadre te. Awa mokonzi ya mboka ye moko azwi ngai na salaka na mokonzi ya mboka. Fini avec les injustices. Ndenge peuple apesanga confiance. Ndenge peuple alingi lelo ngana koma na fédération ya Moamba. Peuple ayeba déjà que à se retrouver d'abord na question d'abord emploi parce que le reste ya biloko mike Jean-Marie Mboma en tant qu'opérateur social na salaka yango Junior yo okoboya te parce que oyebi biloko nyonso na sala pour na petit peuple en commençant par gratuité, il y a soins médicaux dans l'hôpital Yakram. En donnant au petit peuple ma formation gratuite en langue et puis dans métier. Alors, na kosalisa ba maman veuve, na ba orphelin et puis na ba fille mère, na ba désœuvré en général. Lelo yo na yebisi petit peuple, na bi lokolo bopesi na confiance. Na zala liso mokonzi ya mboka na makambo etali campagne et puis propagande. Boye bayango bozana kimia, boye bake branchement et koufi na ebisi population branchement et koufi. Mokonzi ya mboka asombeli biso ndako déjà ya munene oyo kozala fédération na Moamba
nalobi na petit peuple lokola bopesi biso confiance po tokumba fédération oyo tous les jours mutu na mutu aya devant fédération wana oyo mokonzi mboka apesi biso ndako wana a partir ya ndako wana tokopesa bino misala na mike mike. Deuxièmement, ba liste lokola tozwi mwamba boyeba ke ba liste e bano wuta na biso na base liste ya direction ya ba cabinet ministériel e bano wuta epa na biso liste ba mandataire e bano wuta na niveau ya base. Alors peuple bobetela Kabila maboko parce que vraiment na ndenge apesi biso sous confiance oyo akoya kosomba biso ndako asombi yango mpona bino peuple parce que parti oyo eza parti du peuple. Donc nakanisi junior makambo nazalaki nango na suki wana. Merci beaucoup, chers internautes. J'espère que tu es là présent. Pendant que Bazo nommé, après tout ça, on est sur son interview. Tu es émotion, restez toujours branchés et je continue avec Doudou Ninginina. C'est parti avec l'image. Bakonzi ya sika ya fédération ya mo amba ezali bango bakokonza bino tina ba élection bango nde bakopesa biso badifficulté na bino bango nde bakopesa biso banani bakozala bakandidat à tous les niveaux parce que mosala na biso ezali Moussa Nabiso Ezali Nini préparer les élections. PPD viva! Viva! Mokoto Sabango. Mokolanda Nyonso Bakoloba Oya bien. Just wonderful, amis internautes. J'espère que vous avez remarqué les images. On était là à la foire internationale de Kinshasa et nous sommes arrivés au siège de Anga. Anga qui dirige le président Jean-Marie Mboma, autrement dit l'icône de Ngaba, qui a été nommé parmi le président des stratégies et à campagne à PPRD. Président Jean-Marie Mboma, émotion aux Anango par rapport à la nomination. Bon, émotion, il n'y en a pas. Ngai na tout à l'heure, quand on a une interview. D'abord, na remercier le public, surtout les jeunes, qui portent toujours na amour sincère, amour ya mbongote. Et ça na jeune mon côté, les jeunes banda tongo. Il faut soutenir nga poto kende na nomination oya biso esalami na kati ya fédération. Eloko ya pasi eza kaka ke bapesi biso eloko yu babomaki. C'est ça eloko. Oh nazoloba, je dis ça parce que mokonzi mboka alanda.
tozwi eloko oyo babomaki. Même chef de l'État a joué eloko moko. Je sais qu'en tant que garant à Okokabongo, mais au niveau ya Moamba, tozwi eloko moko oyo babomaki, bapesi biso poto la musayango. Ça on doit se dire la vérité. Binono boyebi implantation ya PPRD ya Moamba et salamate. Et salamate bisonde ensemble na bino toko implanter PPRD na Moamba pour que Joseph Kabila a gagné l'élection. Alors, nazo senga na ba jeune bopesa Joseph Kabila confiance à travers leader Nabino Jean-Marie Mboma. Ba message nyonso o bino bozaka nango ba difficulté nyonso chef de l'État a déjà au courant nango. Tout à l'heure na uti sabino que ba jeune oyo balandaka PPRD pour un branchement. Trobi branchement et salinini et koufi. O ezatana biso. Tant ya branchement ezala ki bato ba dirigeant ki ba boma ki parti. O le basa la parti basa la ki achat de conscience. Yango lelo PPRD ezana difficulté au niveau à Moamba. Mais je sais que na confiance yo bopesanga to ko remonter et puis mokonza mboka à cause de la majorité dans l'élection au Zokoya. Vraiment, une fois de plus, na sengi na ba jeune nyonso na remercier bino sincèrement du fond de mon cœur. Talati sikoyo na zoyebi sabino bozonga ndako mais bolinga ka bozala nanga pasi bomesela kozala nanga. Ezana mutu moko réclamer mbongo te na kosi. Papa journaliste, yo yebi Jean-Marie Mboma, c'est un véritable leader d'opinion. Un leader qui a pignon sur rue. Jean-Marie Mboma, c'est la rachat de conscience. Jean-Marie Mboma, mais ça n'a pas sa peuple, n'a pas passe. N'a pas passe, n'a pas peuple. Les gens dans le cabinet chef de l'État. Et c'est le Luangaba. Boutou Moy, Nazana Bino. Mouninga na Bino et Bajen. Moko, Baucho Kanga, injustement. Est-ce que na bimisiété? Donc, rôle nanga yango wana vis-à-vis na Bino. Ngai Jean-Marie, Naza, moi na Moussa na Bino Bajen. Vous pouvez s'en confiance. Ngai pe nazo pesa Bino confiance. Mais président Jean-Marie Mboma, tout le monde a signé retourne à PPRD. Tu es Bakio, aux parmi les cofondateurs de PPRD, tu n'étais plus avec eux au signé sous retourne. Qui est derrière toi? Quelle mouche t'a piqué? Merci beaucoup, journaliste. D'abord, on a dit que Natika la Kolungwa PPRD. Au s'abstenir au moins. Nasala qui réplique na base. Nasala qui réplique na base. Nasala qui coordonnateur national chargé de l'organisation et fonctionnement de la cellule de base RDC Congo. Au niveau du secrétariat général. Initiateur de la cellule de base. Bomoni ba matinée politique auto-organisée sur le renforcement des capacités de la cellule. C'était toujours Jean-Marie Mboma na pointe. Mais suite il y a injustice, suite il y a régionalisme au sein il y a sommet à parti, on a préféré qu'il y ait la réplique stratégique na base. Réplique nanga le le foutité. Ba oyo batikala ki ba bobi PPRD. Ba oyo batikala ki ba bobi PPRD. Oui oui. Le lo sikoyo tozana oyo torobi tozana défi à relever. C'est-à-dire, et logo babomi, ba pesi yo la musa. Ozomona problème to zanango. Et logo babomi, ba pesi to la musango. Mais to ebisi Joseph Kabila toko la musa yango et loko. Loko la yemoko azui benele, yemoko a comme président national à parti. Donc Raïs Alebino Noso, Bobekla, Botier Kraka.
bochakraka mpona rais Mingi mingi. ok na kosenga na bino tozala ini bozoka tozala ini. Mais Ming Raïssa, c'est dit que Raïssa s'est présenté sous une élection. Vous avez déjà quelqu'un au beaucoup désigné. Bon, nous allons porte-parole du gouvernement. Question je crois, Excellence Lambert Mende a si appelé sa réponse parce que c'est lui le porte-parole du gouvernement. Nous avons porte-parole du gouvernement. Je pense le ministre, porte-parole du gouvernement, a si appelé ça qui a l'obéla qui a na ebite soki oyoka ki obenga na refaire na lobela mais na yebi que Lambert Mende a lobela qui sur makambo yo ya dauphin tout ça. Je crois qu'il avait dit ça. Parce que je ne suis pas bien placé pour nous répondre à la question. Nangala bakisa. Na Moamba, nous avons 11 députés nationaux. Bilan 11 députés nationaux. Est-ce positif ou bien négatif? Négatif. Négatif. Awa, nous avons une élection. Nangala Tunabino. 11 députés auto-votaki. Parmi les 11 députés, Bolingi to voté sous 9 à 11. Moutouté. Boloba, to voté nani? Moutouté. La voix du peuple c'est De Dieu. La voix du peuple c'est La voix de Dieu. Na manipulé binoté. Bino moko bosali bilan. Il y a basali combien? Ba dépassé hein, ba député. Ba dépassé 5 ans non? Basali 7 ans. Il y a moi basali 7 ans. Pour moi il y a 7 ans na biso. Ba député na biso ebele auto votaki ba mususu bateka na mapango. Na mapango bateka ba kene na bango. Vacances parlementaires ba kene na poto. Et c'est la cause si? Alors message au Bolobi, bino moko boza peuple. Bino moko Bolobi ki bazonga te. Bino moko pe boza la restitution na niveau ya base. Botala banani boko voter. Banani baza ba véritable balobeli la bino. O ba wanozana souci na bino. Hein? C'est-à-dire député tant musu boye bakate. Hein? Tant on voter député. Voix na bino bopesi député. Bozoka bolanda bien. Voix au bopesi yango epesi jeep. Yango epesi salaire. Ça signifie que ba jeep ba député za bangote za bino peuple. Salaire ba député ba jouer na parlement za bangote za bino peuple. Mais jeep o ya bino bosomba bosomba les députés à qui filmé il y a yete mais bino bosomba eza bino bopesa yo député joto bison de peuple to pesa yo jeep joto tambo nango au kamata jeep o bino bopesi a qui filmé pour yo mona yete mais surtout comme na tango élection pour mona balongoli filmé nyonso na kosi balongoli filmé ba yeko zokela bino toye ba jeune to soutenir ba projet na bino ba jeune ba sportif ba tatami hein ba tatami auto ça nini tout ça ba maman veuve ba maman nyonso tout alors bososo là conscience c'est ça là ça va na lobi ba jeep ba député eza bangote eza ya bino peuple. Et ça, bino za bangote. Salaire au bango bazo kuna soki $15,000. Bazo mbongo pour la vacances parlementaires. Et c'est bazonga. To sali 5 bazonga à la base. Bazonga à la base, alors ensemble tout télé. Bazonga na français balobaka to koloba na français soutenons-nous pour une auto prise en charge. Et nous allons combattre les antivaleurs. Ça va, tu es gagné? Oui. Naïbi que parmi bino, l'état-major, les députés Bazaliao. Parmi les 11, le président Jean-Marie Mboma a lobby kuna te
ngai avana loba na tuni bino ba député 11 to zonga la nani boboyi ba nyonso ngam la yebisi bino boboyi ba député pour nani papa tuna ye boboyi ba député pour nani to boyi bango parce que banda to vota bango bazonga te bakenda libela bayaka même pas kotala bakana biso ma ezate cour ezate ba jeune bazo sala te boulot ezate bazo lobela biso kuna na parlement te po to vota bango po ba lobela biso donc to voter bango te. Ouais, biso ki to voter bango te parce que makambo eza ebele ba député wana ba yokisa biso soni na kati ya commune na biso pe na Muamba mobimba to vota bango bakenda mais tout mona kata moko te côté le mapona ko lobela ba jeune lelo to komi marginalisé bazwaka biso lokola ba mapapa na bango soki ba utiliser biso sima kuna bakiti mais cette fois-ci biso attaque peuple to lingite comme on a parmi les 11 candidats auto votara na 2011 ba yeba kozonga to koyokisa bango peso ndenge ba yokisa biso en tout cas to lingito yeba biso moko ko yeba ko pesa ba voix na ba oyo biso to komona ke bazali crédible ba ko kolobela biso pe ko soutenir nani parti na biso. Bon soki ngana obakisa soki lelo to moni ba jeune batomboki mususu baki osala bisala sala na nzela kotumba bapine eza à cause ya ba député o biso to vota ba jeune ba mona ba député ba sundola ba base ba kenda bazonga kate epesa ba jeune kanda lelo ba jeune ba komobima na balabala à cause ya ba député wana yango to boyi bazonga lisusu te ya mibali na lingi koloba boy Muamba ekomaki fief ya opposition mais to pesi mokonzi mboka merci pour la nomination na ye nde to sangani soko tamboli omona ba jeune na mombele bazawa omona makala bazali omona ngaba bazalemba bazama tete biso nyonso to sangani awa pene pena président Jean-Marie Mboma merci mokonzi mboka pour la nomination yo moko komona musala na Muamba même bateau mokonzi mboka bapesa ki mu Congo bango nyonso lelo bazongi tozalaki na bango na foire internationale merci pour la nomination. Président Baksani. Tout a été dit hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup amis internautes, j'espère que vous êtes très nombreux kaka Kolanda actualité Nabiso, vous avez vu comment est-ce que l'événement a mis en place, il y a un comité, à district, il y a Muamba, il y a PPRD, comment ça s'est passé, mais Biso total que école kaka bongo te tolobi que non tolanda quelqu'un parmi eux otokoki koyo kapé ba impression par rapport à ce qui s'est passé. Et laissez-moi vous dire que nazana moko ya ba cadre pe à PPRD azana na district à Muamba toujours na commune alimentée précisément na quartier Kingabwa. C'est un leader d'opinion na quartier Kingabwa. Il s'appelle Jivel Wetu Netolandi Esikaza Monique to bandé musala pendant la journée. Toyo kaba impression ya Jivel attend que membre ya PPRD Mbote Ndeko Jivel. Merci beaucoup Ndeko Junior na Mbote no ne sengonyonso malgré moté mezali ya kopola. Moté meza pola na nini les suspects ça biso no ba impression. Comment est-ce que tu as jugé la mise en place ya événement na bino à PPRD? Malgré mise en place moko faible et ça mis à niveau à district ya Muamba baliaka dongo na sonité ngana kasayen nous avons une adage qu'on dise que kombela na bulele la ki malanda kufato kolobela na sembo ezateke bondeko ekufa namoni nde ba implanter fédération à Tchango de merci les qui n'ont été peine sincérité ba implanter fédération à Funa et les qui n'ont été na sincérité. Moi, je suis katikati ta de grandes manœuvres. Je suis ya suka. Babeti lukungo ingeze la suka. Et l'équipe est bien. Merci coup de chapeau. Na Masalanga champion Mopanga. Na fédération ya lukunga au méritango na betelo maboko. Merci camarade Nangai Jili Mambunga. Na fédération Funa na betelo maboko. Et puis, camarade Nangaï, Nani, Bourgmestre Maluku, Papier Piana, Nabetole Maboko, toi, militaire première heure au Méritango. Na Muamba, na cas de parité, Maman Fatouma Djouma,
na mérité pe na betelo maboko malgré comité anali comité moko faible pe aventure puis na regret total na district nga vandi ya bato maele eloba kulutu na Kambai district inspiré Kambai nani kulutu na ngai Kambai Denis Kambai l'homme de valeur sûr le lota benjito revivre na PPRD nga na PPRD tata te mama te nga moko atake blessé politique mais ta degré benjisi social na ko senga na autorité secrétaire permanent adjoint na équipe nyonso na regret total na combo secrétaire na Mwamba camarade Chadar il faut na PPRD tous en politique à relobela na ba vérité botie bato bazo mérité te Mwamba ali nini moko ya black te ata opposant peut te bani ba qualité te bani pe ba réalité sur le terrain mais le qui na Mwamba et penga mawa na ko bebisa qui fidélité na ngate envers initiateur Moutonga na ko soutenir na regarder position na ngai mais baye ba que to vivre na injustice a commencé par deux indulu a combattanga bandakala a commencé par Dunia Kilanga après ba to ba combattaka Juvel mais na Juvel vérité to ba na élection to moni que to bandi mabe pe to suka mala muté na ko revendiquer ezali ba droit na ngai attaque militaire à première heure balinga ba me manga na nzela ya mabete na ko revendiquer ba droit na nga officiellement bazong sa Juvel na ba valeur na ye pe na ba droit na ye mais Juvel ezape cause nango ezateke parce que olongwa ka pe perdre oyo zonga croyez-vous que muto akenda galaxie infidélité il est revenu peut-être pas monitoza na année électorale ba peso ka gâteau bongo na facilité va merci beaucoup ngana mutu mongo na se prépara par conséquent na kata ba parti politique na Congo ngana PCC ka basoso bali na kotula te na tikala koza jamais opposant pe na kozala ka opposant te na mboko yo ngana mbisi na kate bali Olanda placement et chola Kolanda placement les autres là c'est trop dit ngana visionnaire Nathalie la réalité à loi électorale suite à la justice oyo PPRD et puis attaque criminologue je suis un homme juste attaque pas activiste sur droit de l'homme na linga kaso muta kokata kokate le na pesa chef de l'état raison aluka le loyo vrai collaborateur abundani na ndenge nyonso azui bopoza ba pété ba sali ba vantir abedi batu na biso ba ko idaka ekate o bolo ba kabila mabe te biso batu to simana nde to mabe bino batu boana simane bo mabe mais kabila palobaki susu a postulé Tebosa à Koboni. Est-ce que si dans l'opposition vous avez préparé quelqu'un au Yaza comme dauphin? Au moins, ceux qui doivent vivre l'hypocrisie dans la majorité présidentielle, en particulier dans la PPRD, et ça va aventure. Nous avons flatté Moutouté. Nous avons que nous brosser au minu pour faire un poster. Nali, nous avons le Mouchima. Nali ndeke ya mutia makasi, na vivaka ndeke, na ko flatté Moutouté, na banga pe liwate. On a l'ingate na okufa. À ce qui concerne les dauphins, il y a Joseph Kabila. En tout cas, il y a une qualité, il y a une sélection. Secrétaire permanent Emmanuel Chadari, Ali bien placé, il y a la Shawana, et puis après ça, il y a mot d'ordre Wana, ou bien président de l'Assemblée nationale, selon l'institution, il y a parti. Il y a une qualité, mais on a yébi, de se préparer par conséquent. A commencé par un prêt pour la révolution. Mais nous avons bâti la justice, surtout camarades du Dunia Kilanga. Deux Indulu. Nous avons flatté bino tête à Mukolomoko. Nous se retrouvé mécontent. Nous avons revendiqué les alibes à droit nangai, attaque blessé politique, bazon ça na droit nangai avant que nous ayons disposition mususu. Avant que nous ayons disposition mususu, le gouvernement na Kingaba to kozanga autour nos questions te bonne santé à honorable Gekoko. Vana lobby ngane na boye. Je crois que Baba Frinanga a très fier pour ce lelo aima député provincial et Zaba Bilembo yaba fuya musalo nga na salaka osalani na mutoyo abataka campagne en âme conscience ya Gekoko Mulumba dans la recevoir et aibisa ki ozonga na PPRD te mais ozongi pomonier azane sika pasi te kolobake nazonga na PPRD te c'est trop dit. Tanga kota PPRD, je comme ça kota PPRD. Nali militaire PPRD ya première heure. O tona ba innocent ba esima. Ye honorable Dunia. Soka ko sala semblant. To ba militant
il y a première ère. Malgré ton infidélité. Dans vélo, tu as ensemble. Infidélité, c'est-à-dire quoi? N'a pas d'opposition, n'a pas d'ECT, n'a pas de na kepe na ECT on a moni géopolitique, ben justice sociale a commencé par Kabang et Numbi. Na moni comme une insécurité, la raison pour laquelle on a vu que on a moni que Emmanuel Chadar a zongi, ndé na s'imposer ngamo en âme conscience na zonga na kati ya masolo. Pour jour Chadar a zongaka, na taliba ninga tout ba kima peut perdre ba zonga na masolo. Ya on appelle na zongaka. Monsieur Juvel, croyez-vous que Emmanuel Chadari a retravaillé mieux par rapport à Mova Sakani? En tout cas, Nabinga n'a pas blessé politique pour na koloba ou bien pour na relais pilipili na robanga te pour na relais pilipili. En âme et conscience, n'a sûr que Emmanuel Chadari a travaillé, a remarqué moins plus. Et puis na CPLI, na chef de l'État, na sélection a salipé na Emmanuel Chadari ango. Mais na kosenga na ye ayo kakabatu. Balingate na kata parti bambara autorité et puis l'autorité encore se baye pe na parti basa l'assemblée bakabara na siège bakara désordre na lingi lelo yo to mema pe perdre ezala ya échange ya ba débat tous ba visionnaire tous la ba créateur to linga ba buzo baté lelo le so moral to ko pesa na bato tous la ba j'aime exemplaire ba comité les à propre les toté ba to ebola oh boy ba environnement to vandi et ali salité les so moral to pesa na bato il faut to aider chef de l'état na décision nyonso a tchéché bato mais azali aider to c'est le sentiment ngala linga flatter te na ko linga na tika milimu ya bana na ngai pour la vérité naza opposante pe na tika loza opposante na limbisi na katebale. Oh, Limbis na Katebale, mais tu es aussi le frère de Denis Kambaye, à soutenir Yoté. Kolobake Denis Kambaye a soutenu Ngate, c'est trop dire. Parce qu'il faut avoir un parrain, peut-être que tu n'as pas un parrain politique. Naga na pe perdre, tatate, mamate de côté Nakanga Moko. Pauvre père Oyangaï, paix à son âme. Akoufa ne veut pas qu'au jour à alliance, il demande, il ne peut perdre. Alaka opposant tout fait. Mounamutu, endenge na elo lenge na e. Motema papa eza nga mwana te nga mwana na vision na ngai papa na nga ala pasteur ngai mwana na li criminologue politicien na ngai ambition na kingabwa ba innocent nyoso yo ba lobi atanga banda politique ba salaka te to ali bana formé par mongolida et puis ba militaire peut perdre la première et le ba innocent ba été na peut perdre ba ke so ba somba poste pour na sentiment nga biloko toyo kanate na pe sa mise en garde na sengi na directeur ya cabinet ya chef de l'État. Nga j'y vais l'attaque blessé politique. Na ko sala ba revendication na ngai maison. Na ko sala ba revendication na nga maison. Na sengi pe na ba na poto. Oyo ba negija ngai te. O na Londres, na Allemagne, na Brésil. Ba lemba ngai te. Baza besima na ngai. Ba soutenir pe visionnaire na ngai. Ba soutenir pe vision na ngai na zala bango tisuka. De Indulu, Dunia Kilanga, nous avons vivre na bino, na des masques. Nous se préparer par conséquent, na législative nanga ponde bandi boy. Dans mon accueil, na commis élément très dangereux dans la législative nanga. Et puis la Kingabwa, kokira nanga nani. Tout ça sérieux, que ça soit parfois moyen na bino. Fatouma Djouma. Kolobake, Fatouma Djouma, kokira nanga c'est trop dit. Tous en la carte ya ben moko. Moi ça va toi innocente. Na ko la paix. Tout tambo na et longo, mais jusque-là, na Kingabwa, base à la peu fière, il y a Juvel. Godard, mon témoin. Dans le bi, au moni le loyo, Juvel, Babenganga président na Moulanine. Mungulder a reconnu na Nénine. Peperde a reconnu na Nénine. La la très fière. Na limité première. Na salle élection en 2006, na Kingabwa. Président Joseph Kabila Bima, na fière, na Moussa na Salat. Na salle élection en 2006, puis Soumabilo, mais foutanga la monnaie de singe, Abima. Na sala Moussala, na Kingabwa, oh Baïbi. Gérard Jekomoulumba, Abima. Malgré, na foutanga toujours la monnaie de singe, Mokili, et Biango. Mais Boyo Canadien, j'ai comme monnaie de singe, les linges sales, c'est là en famille. Et puis les intérêts à Grand Kassai. Il faut comprendre. Tu es là pour s'en épaisser si l'angate. C'est mon jeune frère. Politique et Kabolabi, c'est pas politique. Mon jeune frère. C'est mon jeune frère. Ande ko nangai. O kaka, macha mumeno. Bambela no so tuté. Mais
tokabanga na vision politique ya poni ya ye nzela ngape na poni ya nzela ya oya poni nzela bypass oya poni nzela yo esato kutanga na kopenga ba na chemin na ye kanda te zuwa te likamna mtomba inemite kama vision oh lobi o mai oh lobi o mafuta. Jusque là, problème on va bézater. Merci beaucoup. On était là avec Jivel Totskalina et Loko Mokoto Sengana Jivel Jekoko Azande Konayo. Mais est-ce que peux-tu demander mesure à Clément, c'est pas chef de l'État par rapport à Kaya Jekoko? Bah, j'espère que na kata Facebook na plédaka dans le bas que non, Jivel Wetu, leader de la jeunesse kabiliste, a 5 mesures et à Clément pour la gérer Jeko Moulumba. Voilà, on a décidé que la qui m'a qui le droit, Bassa Moussa na bango, mais la ligne justice en est juste. Et puis le loyo, pour nous sonner, un ennemi n'angate, un amamnaït, et donc le Kaboubi sont des politiques. Monsieur Kotale la prison. Va Koloba, Kotale la prison, c'est trop dire. Naranda qui visite, na Esika, Aza Passi, na Kininga Lema. Natalae, na likamla mutute nyongote kuna to sonner ma politique te kuna na tout simplement assistance sociale. Merci beaucoup, on était là avec Jivel, chers internautes, restez branchés, retrouvons-nous à la prochaine numéro. Bye. Merci.